Revertir Yababar, terrasse, boîte de nuit, discothèque. On a vu le province à Kinshasa, journée à dimanche 15 août, des alaki mouvementés. Prétendue tentative, il y a détournement, na EPST, IGF est signalé. Détournement, il y a 16 millions de dollars. Kassi, Tony Mwaba, ministre, à lobby que Aza prêt à quoi affronter justice. Le nom qui les a célébré journée mondiale à cerf-volant, bas détail tout de suite une édition à Bissou à l'élo KNB News on a années 5 pour présenter les binos. Bon début de semaine, merci na fidélité et confiance. Bozoko Bankopé, ça n'a KNB News, information toujours d'une manière très professionnelle. En tout cas, au Fongo, la édition à l'élo, na rencontre, il y a chef de l'État, na équipe, il y a expert américain au Bakinaville, province à Kinshasa, pour la Kosunga armée, il y a côté des la terrorisme, Baron Bazala qui conduit, na ambassadeur, il y a Amérique, à Naville, province à Kinshasa, Topé Namboka Congo, Bakutana qui na chef de l'État, lobby et l'équipe, Bolanda détail na élément Esalemi awana Nathan Siata. Bakomaki na Kinshasa na butu ya le 13 août eleki équipe ya expert ya force spéciale ya ba force spéciale américaine bayambamaki mokolo ya lobby dimanche na cité ya Union africaine na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Azalaki accompagné na ambassadeur ya ba États-Unis awa na Kinshasa monsieur Mike Hammer. Unité spéciale oyo ba échanger na commandant suprême ya ba forces armées ya République démocratique du Congo na ba terme ya ba référence ya mission na bango na bongo koyebaki komema d'abord appui na bango na ba FARDC na lutte contre terrorisme pe na ba gardien ya parcs nationaux ya Virunga pe ya Garamba oyo et comme sanctuaire ya ba force terroriste na province ya Est ya République démocratique du Congo. Selon ambassadeur américain Mike Hammer, but ya mission na bango ezali ko collaborer na ministère ya défense pe ba FARDC pour na ko évaluer future équipe congolaise ya lutte contre terrorisme. Mission américaine et s'inscrire dans cadre ya partenariat privilégié pour na kimia ya prospérité pe ya préservation ya environnement PPP plus P. Ils ont conclu en 2019 entre République démocratique du Congo et États-Unis d'Amérique. Selon communiqué, ils ont diffusé mon collègue samedi dans l'ambassade américaine à Kinshasa, les États-Unis d'Amérique ont appuyé détermination express il y a président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo il a restauré kimia paix sécurité na Est il y a République démocratique du Congo pour lutter contre ADF Nalu coalition mondiale pour vaincre groupe terroriste Oyo a assisté na chef d'état-major général ya ba forces armées à République démocratique du Congo, le général Célestin Mbala. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a autorisé déploiement ya ba expert antiterroriste au na Est ya République démocratique du Congo et c'est que mission na bango oyo ezali na durée ya plusieurs semaines. Ba ye pour na kosilisa ba massacre pe terrorisme nyonso oyo salamaka na Est ya République démocratique du Congo. Kinshasa et l'équipe partout. Prétendu détournement, na EPST, IGF a signalé détournement, il y a 16 millions de dollars. Kassinanga Mbonaye, ministre ya tutelle, a talissi que Azali prêt à faire face à la justice pour Azali innocent, Bolanda, Badeta, ina image, peu commentaire. Ministre et enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba a rejeté l'allégation et a prétendu tentative il y a détournement de fonds na sous-secteur naïe. En effet, selon inspecteur général il y a finance Gilles Alenguete, il aurait tentative il y a détournement il y a fonds il y a 16 millions de dollars. Fonds qui a loué na preuve via test national de fin d'études primaires tenafa pour na mukuse face na pandisango lundi 16 août il y a le Tony Mwaba a affirmé que somme convoquée na IGF ezali prime pensionnelle destinée na intervenant durant preuve il y a tenafep. Il y a talisaki que pour la première 30 000 to 40 000 francs congolais, est-ce que c'est une banque? Pour na baigno sur bazalaki ko surveiller na preuve yango ba sengela ki ba se retrouver na ba pourquoi nyonso na 30 000 to 40 000 francs na maboko yango ezali $500 te ndenge ba anonsaki bango na ba média ya N.
ya talisaki que pratique yango esalema wuta bane eleki pe mbongo yango epesamaka na maboko entre inspecteur na surveillant ye examen. Kasi selon juge Lanengeti atalisaki que esengelaki mbongo wana bakota yango na banque même soki ezalaki mbongo ya mokie mpona etat l'éducation nyonso esengelaki eleka na kati ya banque. Pe atalisaki que bakoki kobimisa somme au-delà ya $10,000 te pour la s'en servir na maboko yango ezali impossible. Kasi na koyoka Tony Mwaba suite ya première position au IGF a estimé que za tentative ya détournement ye azali prêt pour na raison ya kolave honneur na ye ya kokende na liboso ya justice elongo na Gilles Alengete o azali ko représenter service ya IGF pour que ba nini esalemaki réellement po ye ako perdre dignité na été pour na likambo ya mbongo. Soki bakanisi ke ya kosi asengi que justice nde fongola dossier yango pour que kata makambo. Na kati ya maloba na ye Tony Mwaba ministre ya EPST atalisaki ke ye azali ko considérer affaire oyo lokola dossier ya vengeance. Kasi asengi ke justice nde sala mosala nango tobosana te ke mikolo leki IGF a dénoncé ba détournement ya plus de $16 millions na ngambo ya EPST wapi Tony Mwaba azali kokumbela masolo. Na boyemo la mboka asengi alave honneur na ye liboso ya justice. Affaire oyo etikali à suivre Kinshasa et l'équipe partout. Comme un dossier, je considère ça comme un dossier de la vengeance. Les populations quinoises et réagir, le lingue gouvernement est aussi couvre-feu de 23h à 4h du matin. Bazala kina micro, il y a Peggy Ilungabo Kanenge Balobaki. Encore au fond, baba les amabete. Et là, on a besoin nini, baba se font moi mi tapage moi za lamboka au saranati. Donc le lingue za la makasi même balopango za pemena ba bar, même balopango za ba bar. Bana suba vendre ba tanga ka moye ba tanga kozala te parce que musique ba betaka tapage wana tabana lopango wana. Des abutu mona zo moi ta ko sala mo étude ya cours azoki na classe a sala te parce que à cause ya ba musique na ba mais dernier temps o ba ba rekanga maki et ça yango bien. Makele les athées tozala biso à l'aise. Mais le ko le fongami eza ko bango bazo sala mais ba ça va ndenga bien. Bolonga la sera l'état le quoi to respecter qui mibeko l'état pesa ki wa zong si bango apesa bango ata suka 21h ba musique bango katani en tout cas calmer les appels pour na bana classe ba zo mwa kotanga basangeza ya basali bende wa fongo iso wa terrasse ba parce que bloquage biso vraiment donc c'est retrouver que côté où tu dois sangana makasi na ba église ba activité tout bakanga yute mais bakanga biso wa terrasse ba dans et bloquage biso vraiment et ana ba barman ba DJ baza ba responsable na ba moment au dongi ba bloquer le sous marambu et ça l'est bien te mais ndé ba fongo lango merci vraiment na ba konzi na ndé baza idée au fongo la ba activité pour na mais quand peu ko sunga ba responsable ba travailler na ba boîte ba bar to kutia ba difficulté belé kutu ba pour le bon comment ko déranger biso donc même na ba terrasse côté de foot la ra donc ba misuku tu ba koti ba nyongo pona vente zala quitter même kolo lupangu kolo espace zo senga ba bon na comme d'habitude ata la ba confinement té bon donc ba difficulté to kutia na maman qui makasi ko vente zala bien té vente zala vraiment bien té est-ce que to foot la oh faut ko pesa ba mbongo nango makambo ebele mais vente zala bien té ah na CP makasi était vraiment ça eloko moko c'est que toza vraiment certifié makasi parce que toza ki vraiment ba difficulté belé mais bana kasi makambo nyoso te sili vraiment avant c'est comme bien makambo c'est comme vraiment bien nzambe vraiment pambola mutazo ki de oh ya kolongola makambo vraiment nzamba pambola ko bima kutu vraiment la terrasse so ba vandi boy même 4 personnes 3 personnes ba quitter zo kende to so perdre biloko ebele ko bima makasi ya makasi vraiment va ko botela biso ba kiti ba biloko vraiment ebele na CP tene baba rezonge pour lobby bana ba ojana façon balataki c'est pas acte olata na te pe embouteillage ezali na kapela baba bana bazoye déjà vu ya kozala bien kolala avant kosala betide nde bazongisi bana bazonge so mobulu babandeki kosala université ezongi motu ezongi koswa koluka so badepense ya mbongo mpona
kosalaka bafete wana kokendaka na babar nga na sepela te nde babar ezongi bongo efale ezala kaka ta suka 18h miziki erobetaka ndenge babar yango mpe ezongi ta limite suka 20h bakati miziki bato atikali kaka bongo ti ere mokonzi ya mboka ti tosepeli mwa moke na mokonzi ya mboka ndenge azongisi biso mwa ambiance biso ndenge ezalaka par rapport ya bato mosusu kua basusu basala na bafutaka bandako batangisaka bana babaza na bacharge misusu baza lisusu esika atya mwa terrasse na ye afutelaka wana po afutama nyonso tu bon mokonzi ya mboka ayokeli biso badj na bato babana na bato babwati mwa mawa afungoli biso po c'est vivre moke bon eza yango bien mais normalement par rapport il y a ba air pour biso bebansu eza biso bato nyonso biso ya baboite ambiance bandaka ba 22h 3h nde bato bayaka bon po ameka mwa koreli mwa ba air misusu ekomata mwa ba 0h ezala bien mina biso tokufaki nde ya kokufa osatike motu azotambola me aza ya kokufa afutaka ndako atangisaka bana ayesaka ndako ayesaka famille sikoyo difficulté eleka makasi tokoti ta banyongo toteki na biloko misusu ya valeur oyo sombaki otyaki etekami mpona bakonzi ya mboka napesi bango mwa merci par rapport nzambe ndenge akoti na kati ya motema na bango na mwa fort bajournaliste na fort na biso moko susu nzambe oyoki biso mawane apesi bango mwa motema ya kofongola mpo mabe ezalaki ya makasi to biso atanga mwa exemplaire naza nyongo ya ndako garantie elingaki esila pour le moment napesi mokonzi ya mboka merci mais ayeba mpe kotala kai ya bato mosusu avant kosala likambo asala mwa effort kozala na mwa baconseiller abi atalaka ye moko mpe asalaka examen de conscience eloko oyo naosala yase bato mosusu bakosauve mpe bakosauve te totika Kinshasa po na est la République démocratique du Congo wapi 4 personnes bakufi na Beni lors ya attaque ya ba ADF bolanda ba détail epesami awa na Nathan Siata. 4 personnes bakufi moko azali blessé pe 3 misusu bazali porté disparu lors ya nouvelle attaque moko ya ba rebelle ya ADF et salimaki na groupement banande kainama na territoire ya Beni na Nord Kivu et salimaki mokolo ya samedi 14 août 2021 bilan oyo ezali livré na rédaction na biso na nzela ya société civile ya kainama oyo azali ko déplorer lisusu ba incendie ya plusieurs maisons. Le groupement Nabiso ezali secoué na ba attaque en répétition ya ba hommes armés samedi eleki dans ba agglomération ya Kaumo ezalaki cible ya ba assaillants kuna ba bomaki 4 personnes pe lisusu ba incendié bandako ya ba civil ebele na même groupement plusieurs civils lisusu bazali ko kima ba atrocité oyo ya ba rebelle na direction ya Eringeti esika wapi ba koyaki na maboko ya ennemi mwasi moko oyo azalaki na zemi azalaki enlevé ti sikoyo esika bamimi eyebani te ndenge atalisaki Jonas Kasumba président ya ba force vive na groupement oyo touti kotanga ba données oyo ezali corroboré na Dadis Isaya oyo azali na fonction ya délégué ya gouvernement na contrée oyo société civile locale azali kosenga armée à intervenir na urgence na ko lancer ba offensive contre ba rebelle oyo na contrée oyo ezali ko se vider progressivement na ba bitana yango ba attaque en répétition oyo ba vivre semaine uti ko sila ezali na base ya paralysie ya plusieurs activités na partie est ya mboka oyo lisusu sengai koyeba ke bilan ya dernière attaque ya ba rebelle ya ADF oyo na village Kikingi oyo ezali à quelques kilomètres na Mwenda na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni et ezali revu à la hausse c'est-à-dire balongwe na 6 morts et commis 17 morts pe plusieurs blessés ezali bongo chef ya localité Mwenda Iteni Muvungu Kimwele nde azali kopesa nouvelle oyo na presse locale na soirée ya samedi 14 août 2021 et ezali déjà na ba déplacé oyo ba commis na Mwenda en provenance ya Kikingi après attaque sanglante ya ba rebelle bilan provisoire pour l'instant ezali bongo 17 morts na kati na bango 10 civils
4 rebelles P3 éléments de sécurité oyo ba intervenaki pour na ko limiter ba dégâts humains ndenge atalisaki lisusu ba victime oyo ba bomi bango na ba oyo bazali blessé bazalaki enregistré plusieurs autres personnes bazali portées disparues pe ba bien ezali pillé ndenge abakisaki source na biso oyo population ezali appelée na kimia pe na collaboration moko ya malamu na ba élément ya ba FRDC oyo bazali ko bunda pona ko ramener kimia na ba agglomération oyo ndenge source na biso e conclure ki Kinshasa et l'équipe partout. Et si bon message nango poto blevita pona mikolo pe bana ezotekama partout pour les produits à Beltesco sombela bana po bakola kitoko po vitamine eza plus na kati ya blevita. Kaka ndenge amesana na ye kosunga population congolaise Beltesco aye lisusu na blevita oyo ezali poto kitoko riche en protéines pe vitamine sachet moko kaka ya pamba ya blevita eza na essentiel ya ba éléments nutritifs nécessaires pour le développement pe kokola kitoko ya mwana na yo yoka blevita oyo eza mélange ya 4 types ya farine lokola farine ya masangu oyo ezali riche na ba nutriments ya énergie farine de bleu riche na ba vitamine B1 pour le système nerveux farine ya loso riche na fibre pour la digestion moko ya malamu farine ya soja riche na oméga 3 pour le développement ya kitoko pe pour na cerveau ya mwana na yo na misu kobosana te bachepe miliki na kati pour na calcium oyo ezali nécessaire pour le développement ya mikuwa poto blevita ekopesa énergie pe makasi na mwana na yo chaque jour pour na kosakana kitoko poto oyo ozomona blevita ezali pe bilei kitoko pour na mikolo ya monde mais la poto blevita pour na kobatela pe kokolisa mwana na yo kitoko Beltesco vraiment musungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Solution les amis pour la maladie nabino cataracte stopper d'intervention chirurgicale kimamba una Ariel optique Rosamo Bimba. Congolais nyonso mutu nyonso azali na mboka na biso akoki kozala azali éligible pour na chirurgie wana ezali pour na bapasi wana ya cataracte na bapasi etali rétine donc ba Congolais bato baza na Kisasa bato bazali ata na ngambo ya ebale na Brazzaville bato baza na intérieur ya mboka na biso ya Congo bo baza na pasi wana bakoki koya po tosala tosunga bango na pasi oyo bazali na yango. Bon, c'est aussi une opportunité ozali occasion ya koyebisa baninga bien que bango nyonso se bayebi na kosenga na bango bo bazali na ba malade ba patient oyo bazaki na problème pour bazala soigner autant nous balobaki il faut bakende na poto bakende na Afrique du Sud parce que chirurgie yango bako ko sala ngo awate sika toko ko sala ngo awa concernant rétine pona koloba ekende moto akende na poto pona yango akende na to na Afrique du Sud to na Inde ezali susutina te biloko wana pona bapasi wana tokoki kosala tozali kosala yango epa na biso et donc kokanisa pona kokende na étranger wana il faut bandeko na biso balongola yango na mutu na bango tozali kosala yango sur place. Tobaki on est bandeli journal elo eza dédié journée à cerf-volant bolanda elo konini eza cerf-volant ni basala kana yango pe importance na yango na image pe commentaire oyo. Le 16 août ya chaque année mokili célèbre la journée mondiale ya ba cerf-volant. Journée yango ezali na but selon ba promoteur na yango ya ko faire découvrir cerf-volant lisusu koyeba lolenge kani basalaka yango pe
partager art ya fabrication pe manipulation ya cerveau volant na ba public ebele. Importance na yango ezali bongo ba manifestation esalamaka mingi partout dans le monde na ba site dédié pour la journée yango wapi ba proposaka ba interactivité entre bato bayaka na ba plage pe bisika ya bongo na ba lieu pe ba résidence pour na ko travailler pe ko sakana na o etali cerveau volant. Pona kozungela lisolo mon surf volant ezali komanke selon l'observateur obayebi bien que surf volant evolaka te. En réalité moane outi na serpe volante wapi bande ko retrouver ba forme ancienne ya ba serpent mais yango ezalaki mingi grâce à imagination. Ensuite, et kokoma na Chine probablement aux alentours il y a 4e siècle avant Jésus-Christ. Source nango ezali vraiment précise te pona koyeba euti wapi kasi lelo oyo cercle volant ezali partout dans le monde et longo na Chine pays mokili nyonso basalelaka yango mingi pona bana oyo ezalaka moko ya baje oyo esepelisaka bana. Mwana akoki kofabrike yango ye moko to pe moboti pe akoki kosunga ye pour que atambwisa yango pe imagination na ye et avancer. Kasi na cadre toujours ya jeu au cerf-volant mingi bakanisaki que il fallait passer un pas vers l'avant, c'est-à-dire que rencontre internationale de cerf-volant pour écouter lokola moko ya ba discipline na kati ya ba sport kasi yango ekotina noté ezali na kati ya ba pour parler. Na 2020 rencontre yango esalamaki te pour cause ya COVID-19 kasi na 2021 o ezali bongo 44e édition yango tondimi te ke kosalema bato bakokutana kasi même par vision conférence bato bakokanisa mpona koyeba ndenge nini kotia discipline oyo esalaka ke bana base distraire mpe mikolo. Na cadre ya mokolo ya lelo tozali koespérer que bino mpe bokosalela cerf-volant mpona ko se distraire elongo na bana surtout ke bana mpe bazokende vacances. Que vive le 16 août, que vive la journée mondiale du cerf-volant. Kinshasa et l'équipe partout. Toujours imité mais jamais égalé. KNB News, première chaîne d'actualité en continu. Na lingala awa biso différence musala ndezo sala biso tous à la différence na ba misusu kindoki politique eza émission eza déjà en ligne na KNB News. Landa extrait kaskobo sanate ko s'abonner. Fonctionnaire a besoin de conditions de vie et bonga. Ça veut dire quoi? Salaire naïe. Et ça le salaire ça qu'on permettre à vivre pendant un mois, à nouer les deux bouts du mois. OK. Ou on a épaissé la fonction publique salaire et la gâté. Même au babenga salaire et salaire. Bon baba tunokino na banque ezani. Teo bango gouvernement a benga kango salaire. Mais ça la salaire ezani. Parce que okoki ko futa mutute $95. Parce que oui, c'est Moutasuka la fonction de l'administration publique lelo, azana $95. $95 au PCI. Pour na futa ndaku, pour na futa transport aya ka musala, ezali indemnité ya otobenga ka allocation familiale, ezali prime to ezali salaire. Nyonso na kati wa. Nyonso eza na kati wana bazwi $95 ba PCI. Pour ça la ngoni mais besoin de rajeunissement oui besoin ko recruter ba jeune mais besoin remplacer banani parce que ba oyo bazali bibonga bazali ka ba qualité tala makambu mama c'est que problème ezali makasi na fonction publique ba tu oyo bomona ka fonctionnaire les autres ko compter oyo ba bengami fonctionnaire ya régime général ba koki ko tangisa mana nakanisi kolandisa 1,500,000. Maintenant 1,500,000 wana madame 175,000 seulement au bazwaka mbongo wana na zolo ba ya $95 wana. Ba wana mususu bazane lokote. Mais ba benga mi fonctionnaire. Bazali na ba numéro matricule. Comment ça? Comment la banque est tâté? Comment la banque est tâté? Nazana numéro matricule, nazana arrêté. Ma PC numéro matricule régulièrement. Mais il y a fouta marate. Mais il y a comme ça. Mais talaka kanda ya gouvernement. Kozanga bomutu.
kozanga mawa ya population muto boza ko pesa ye $95 ayebite ezali salaire ezali transport ezali logement ezali indemnité ya nani allocation familiale ayebite mais bozo kata ye mpako bozo kata mpako na mbongo ni na mbongo Banque mondiale na FMI nde bayebisi gouvernement faut bo kata mpako. Combien de pourcents? Est-ce que vous vous imaginez ça, madame? Beaucoup qui comprendre yango. Mutuna lelo ezali pona nini basi bandima mbalite, c'est-à-dire alati sakayo abala yo avandi so na ndako na kasi mwasi motema makasi andima mbalite pona nini bola na reportage o esalemi na Peggy Ilunga pe Merveille Mobende. Reconnaissance na pardon les abilo kwa mikeme ekutaka trop cher na vie ya moto. Reconnaissance ezalaka très important na vie. Mutu oyo azalaka reconnaissant pe ayeba kosenga merci soki mutu asaleli ebolamu wa mifungoelaka ba porte ya malamu na vie na ye. Ezalaka malamu kosalela mutu oyo azo reconnaître bolamu osaleli ye ke kosalela mutu aza na ingrat surtout pe na banda kwa mabala mwasi to mobali soki moko na bino asaleli muninga malamu to asaleli mwa cadeau. Il faut koyeba kosenga merci pe kozala reconnaissant envers muninga. Kasi ya kokamo ezake basi mingi ata mobali asaleli ebolamu ndenge nini ata sombeli eloko nini mukolo kaka bakosala mo échange de paroles muke okoyoka zotu na mobali yango osalelaka nga pe nini donc abosani na ebolamu nyonso mobali asalela ye yango edécourageaka makasi pe yango mibali ebele bakoma kosala basi na bango banko yango biso pe magazine KNB News to kitisaki micro na terrain pe tosolaki na population kinoise soki pona nini basi mingi bandimaka mibali na bango te. Oloba pona kondima mibali te mibali basalaka biso pasi mabe yango mona ka moto ntimeza te eza mobali mususu akosala nyonso mais na moment muke abebisi ondima eto konti okoboya ata mwasi asaleli mobali nyonso mobali azalaka reconnaissante bango nyonso bazalaka osalanga ningami na bimise mbongo na balaki mato osaleli mobali nyonso mobali mpe andima te yango pusela mpe biso mpe tondima mibali te asombeli nga lopango amemi nga na poto eza droit na ye po ntango abali nga ifo asala nyonso eza droit na ye fo asalelanga eza droit na ye mais soki asali mabe na ondima ye te bon ata mobali mpe ata mwasi asaleli ye nyonso eza mobali mosusu mwasi akosombele mpe nyonso mais akondima mwasi na tatiki mwasi na kelinga mwasi mosusu abali mpe mwasi mosusu mais yo muto pesaki ye bambongo yo muto sali nyonso anéglige yo andimi yo pete eza mpe ndenge moko mobali mosusu mpe akotela mwasi nyonso mwasi ana mpe aboyaki ekolinga donc quand wana ezaka deux personnes eza kote ya mwasi mobali andima mwasi te mwasi mpe akondima mobali eza makambo ya biso mibale kaka nde biso basi kondima mibali te kaka nde mpe mibali mpe bandima biso te neti nga kuna na ndima kutu mobali te mpo naka na kanda mibali nde babotianga bana nde batikaka na kanda banga mpe na kondima na mobali te ala toke poto toya tosombelenga lupango na kondima o te mpo nga na osufri na bana nga kaka nga moko na otangisa bana kaka nga moko donc so mobali aya botio inane atiki akei aya botio inane atiki akei nga mpe nazolanga baku ebele na kanga makolo nanga nakoma odebrouye nga mpe mobali nakotika kondima mobali te bongo toyebaka to mobali oyo olempa azoflate oso toyeba yo ngai navandi mobali na ngai koma mombongo na ngai esili nga mpe mibali nandima na nga bango te po bapasi yo ngai nayoka na vini kwa mibali nandimaka te mpe naotika kondima mobali te andima na ngai nde navanda boso mobali asenga 50 fois nayebisa eza te donc nga mpe na kanda mibali nandima na nga te kasi mpo naza bakwebe basanga mabebele mibali baba escro baventurier mibali oma mpenake nga na to bakamarade mobali babomaka camarade non nga oyo ndeko na nga mobali baboma na ndeko na yo yo ngai nakoma na pasi moko na vie yo nga mpe mobali mpala nga mobali mpala nga zande aeloko aa mutuka ada eloko ta nyama nakondimaka mobali na vie na nga ta mokolo moko te ntina okufa na nga biso mobali asalaka malamu bandimaka asala malamu mpe bandimaka ye te mibali vraimen soki mobali okondima ye ata na 99 mais so abebisika eloko moko donc nyonso eke na mai parce que deception elikaka akindumba infidélité yo okopesa motema mobimba mais pas na ye ifoluka kaka adecevoir yo alingi camarade na yo donc mobali na okoki mpe koanvie meme mama na ye soki amoni kaka tala badanse anvie na ye azwi ye donc mobali azalaka na limite te yango badeception wana yango mona esake no mwasi ayina mobali okoma mpe mwasi mosusu aluki aboma ta mobali
mibali mpe bandima basi te mibali baleki mabe makasi baosala basi mabe mingi mibali baleki mabe mibali okoya na camarade no na ndako boye mobali azwi bana misala kutu koloba te ozwi mwa mwana ovaya na ndako mobali akomisi ye mwasi mibali baleki makasi atuka mobali alinga ndeko leki mama leki bokokuta na place mo boye déception eleki mpe apa mibali bakamaka mabe mi ata alati alliance ake ozaka basi misusu ana alliance me ana basi misusu aboti mpe libanda motifaka kosala malamu na moto oyo azoreconnaître bolamu osaleli ye mais edécourageaka mpe soki moto aza koignore bolamu osaleli ye mpe prochainement moto abongo okozala susu na mposa kosalela bolamu te mpo andimaka te mwasi oyo andimaka bolamu mobali asaleli ye aganyaka confiance mpe azwaka bakado ebele reconnaissance efungolaka mpe makambo ebele ata kaka na mobali na yo ya ndako te. Kinshasa eleki partout. Ezalaki édition, il y a le 16 août 2021, on a ça qui n'est encore présenté. Les bino, merci, Nabino, partout dans le monde. Ou besoin qui libakou ya ko s'informer, nanzela ya KNB News, chaîne Nabino et Sarabino, toujours d'informations d'une manière très très professionnelle. Kassina Lingal, merci l'équipe technique et rédactionnelle, le Saki Moussa Kitoko, Nassima Caméra, Tozayaki n'a pas Timothée KMB, Régie, Simamaki Kakanaemoko, réalisation, Ezayaki Anatan Siata P, édition Simamaki na merveille mobende wa sali retour na yema kasi na rédaction ya KNB News otokutani mikolo ezali koya kasi na koyeko bosa na teke nyonso esale mara awa eza na coordination ya grand lieu ya communication di muketinga ngala bino otokutani mikolo ezali koya na souci moko ya ko servir bino toujours d'une manière très très professionnelle. Bon début de semaine pe botika madame. Magazine, 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 magazine.